et si nous avons une décision on va qui bateau tout va où ta Villanova on joue à Kabango le sous-souté pour éviter makamususu quoi. Oh éviter ba problème pour et comment qui venait ba problème. Problème était makamususu non non pas un problème. Pas problème non. Yo ba un problème te. Na pesi mbote na ba shayer tu ya dendo ba buka na lokolo. Dendo était kamate po lokolo ya buka. Si okoma resika batu baza oteka dendo te malokolo za ya buka na pesa reta ya moment dendo était kamate. Nanga na biso kenga sala carrière na banda carrière nga moko na na posa ya musicien te pona sa carrière tant na longue Villanova sala album na nga moko grâce à Nzambe na ba fanatique ya na komi place na komi lelo tu te sens à l'aise ya kozwa ba musicien Fabregas ndongo lobaki so ba moni ke kunezo simbate ba yana bango pa na yo ya liboso ndako eza monene makamutu eza bien Wa réponse a bien affilé. Donc il y a Patrick Bekam à Tsekara Boybord. Azo beta te yozo beta. Il y a un problème dans le Lukele. Nene ya beta comme problème. Omone, mutum so amona a place mo monika na aimer. Batu ba linganga ba ngomo naturellement. Problème nega nene ba linga bien affilé. Nga ba linganga te. On vient à Bichot Falir, on l'appelle drapeau Mboka, Makasi. Voilà, tout le monde en haut. Il vient à héritier à Tanabe. Tout le monde a drapeau à Mboka, album Père Nater, nous sommes bêtes, nous sommes partout. Ils n'ont subi. Pour ne pas citer grand prêtre, Kofi, Olomide, Ranton, faire rigolo, la paix, Bazana 4, va faire un sauvage, même Piano, on va salader à Obasala, et bien affilé, paix. Sa fierté pe ya Mboka donc merci Nanta menina salike ngana za numéro 1 bon numéro 1 banani amakasi na ngaite na ngoya na ngaite o na bolingo na yo Nzambe yango nyose komi boy en tout cas moi je suis heureux ceux qui bazo bengisa ngana yo beta ba concert na ba fin fond ouais au moins na ba fin fond boy la tsape na puissance Nzambe place ni musique ne lokoma si et là façon na yo c'est la musique na ngeze éducative banzema na ngete ya bato et à moi pas si mon lelo ba jeune na lelo et maintenant nzembo était ya bato parce qu'on a un écriture wana de rapport na nga wana c'est pas chef d'orchestre na nga kumu chef Yannick ana deux voitures na ye et puis na pesi mbote na bene ma fille ana fuga na ye na pesi mbote na ba mission na pesi mbote na biki rouge ana Toyota Lex na ye na pesi mbote na ye je t'aime ana Toyota na ye na pesi mbote na Fambiora ana ikiwa tu bakar na bangwa ndeno lo ba pasteur ba okufa bandimi ba obika eza somo ye ba patron ba okwe ba bola ba nginda eza somo ye grâce te mon soutien puto mokolo yo kufa yo yeba en fait même na générique to linga to te arabato qu'est-ce souka na masolo balabala monde tie bazo comparer yo trop mikolo na Patrick Bekam selon yo mozo mona ndeni ya mwana ba problème on a lukela abato. Mais nous sommes en 2 ans, pas ma bien affilé, plus de 13 musiciens, voiture, bien affilé aux États-Unis, tout ça, maman, tout bien affilé ça l'album, n'ayez moko, m'a ramené ça pour évoluer ça succès. Pas problème dans le gars là-bas tout y a moi. Les appels n'abattent pas le cœur au macam. On met tout là-bas tout. Il y a là-bas tout le baluqué là macam, il y a là-bas tout le cœur là macam, mais tout le monde macam. Quand je suis dans mon angana beta trop beta te et yango nga makam na télé yango na ata moi 4 oh yo yebi benage oui bazaka binemi na yo na bango esimbaka nango te to umeli oyo ozo ko évoluer bango bazaka évoluer te to umeli na bango to sala bango émission te en fait bango bazaka kuna côté baza na côté na za donc bazaka patient
peut-être sur le coloson nous sommes mis balé pendant le terrain comme makasi si ma vie pour nous de était comme on appelle si motena. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino au Bolingara Ming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazo Pesaka Makamunenge Zalaka. Pone Sakabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Hein, Marambu tout et ça, Maramora Oyo. Et c'est un David Wembe. Et c'est un Ngana Laksakabino. Marambango Nengen le Kaka. Oh, musicien Yaki. Oh, Kuna Saliboye. Oh Ben Willy les Gabonais kota qui se place nini pile le top déjà sala qui se nini donc c'est un David Wembe na beta kabdo masolongo donc David Wembe lelo na se déplacer na zabongo na Mbanza Congo Guillemont de Patate ya Luanda hein de Chikingolo bobi makambango do kota ki makambango et c'est David Wembe na se déplacer na zabongo na binafile na niveau ya Mbanza Congo donc azo livré concert na ye kala mingi te o asala ka boye o akendaka soki ndenge ni donc to solango lelo avant concert et boyo ka ndenge nini masolongo ezoleka avec binafile full boss binafile David Wembe c'est ja bienvenue en Angola merci vous merci o yambia ngobwe ndenge nini ya ka mo Angola trop ngalingi partir na olo bon na portugais olo bon benda obrigado o ya de Angola moi trop obrigado Mbanza Congo c'est ma toute première fois en tout cas moi je suis heureux ceux qui bazo bengi sangana obeta ba concert na ba fin fond ouais au moins na ba fin fond boy la ça pena puissance nzambe place ni musique ne lokoma si parce que celui qui a mis sur l'artiste congolais belé tout c'est bazaka tout beta na Luanda tout beti ba Atlantico ba Sinal Valade ba piscine Valade Atlantico voilà ouais mais cette fois-ci na esco robeta na Mbanza Congo na kati pena boy en tout cas ba mambo photo mon spécial yande ba boy comme so chanzango ba balingaka kutu ne place spéciale ba mona ngo danser mais yo tinde sur place mo reculer ne yo monyango danser o chanzango pourquoi non na chanzer té mais na réalité eza ndeti eza na bato bela botami yebilinga la té communauté congolaise eza pena ayebele té mais siko soki ba ngolé ba yebi banze mono ba oye mamuta yebilinga la té ma oye banze mono na lingala au moins que dans un plaisir et obeta concert awa que na Zénith on a Zénith on a obeta na Zénith avec ba congolais ba outa de partout ba outa Belgique ba outi wapi ba mais aspect obeta na batu ya mboka misusu ba yebi ko tulinga la te mais ba yebi o na komone longi donc na sens wana ndé na lobeli statistique na yo na pauvre na peuple ya Mbanza Congo omoni bango ndeni ba yambi o ndenge ni ouais ba minga bien zamba sali grâce ba minga bien je pense yo monaki et depuis nayaki na senga photo te na senga vidéo te mais ngande ba senga nga photo ba senga vidéo bana mike ba papa ba mama ba opesa ba témoignage ke balinga banze monanga en tout cas nzamba abolingo na ba soda bazolanda yo ngamona zaki présent na moni penda wana ezaka kolinga nzambe to makamususu na se wana nzambe na musala zo sala endi mama pour producteur a joyeux non moi soki de 24 personnes à l'on Congo à Julibino Marambutu a foutu caché le comme il faut vaccin banini Marambele bela loger bino et voilà c'est que et là maman nzambe puis producteur a dit ça l'affaire non muto so ba ça une affaire perdre ozaka ba risque te soki ba producteur ba bengi yo ba mbongo nde ba bimisaka yo koisa bango ba gagner te et comme ya raope bon ce qui ça qui pena bongo na obeta na obeta te loko ezala que semaine on a beti moi c'est que ba producteur nanga o ba beti nga ba concert ba se retrouver voilà jour pe comment normalement normal parce que dans la vie il y a des hauts et des bas côté monsieur ko beta pe concert ici mi makasi ça lui plein producteur a CP l'inde temps na ko beta na Luanda la fois passée na mona le sénateur Paolo Tudilo na PC Mbote Chika le sénateur Paolo Tudilo na sima podo ma bino en tout cas vraiment bino filo na habité vraiment bon mozongi poche tondi bena dans producteur a kata concert yemoko habité to kata concert ikoki la police essaie faut kata pour ba déborder donc voilà
tout comme on peut jouer au qui peut petit concert côté ça peut plein mot il y a normal et ça kaka manzambe il y a normal parce que peuple nyonso ala cultiver ndenge mote mboka na mboka ya ba ndenge na motambola ya ba condition de vie nango c'est mboka mususu batu ba peu motiver na ma musique té mboka mususu batu ba motiver na ma musique mboka mususu petit peuple là na mbongo ebeleti ouais amona msupona ya futa boye pona ya kota c'est trop mais na mboka mususu batu na petit peuple na ba grand peuple bango tout ba vivre vie normale et permettre mututu aya ko kota na concert tout ça mais je sais que le roi na nzambe amnanga ya dokika bongo na pola jamais oloba ma nzambe trop hein mais pour na ebi grandeur na ebi azali pas nanga aye. Merci beaucoup à toi CG l'opportunité au PC David Wembe Maëla Kibonzambe CG Lulu Maëla Kibonzambe donc Zalaka na David Wembe ko sala bien Eric Mosanto iPhone na ebiga na Luanda na tokokuta na ekosala bien bien affilé par rapport na yo na minito nous on na musique ya Congo zo kinende ni good musique est bien wana côté na yo côté na yo kaka nde to en général ouais en général pendant musique na ba point nini na ba point nini so fait que bien on vient na biso fali auto mo la pe drapeau mboka makasi voilà tout mon ngo nani susu vient na ngai héritier wa Tanabe auto mo la drapeau ya mboka album pe na terrain so beta lo baluga partout inonce bi pour ne pas citer grand prêtre ba Kofi Olomide ba Weramton ba Ferrego la pe bazana kati ba vena so ba jibe mpiana ba sala dia ou ba sala na tuye et bina Philippe a sa fierté pe ya pamboka donc musique est bien kolongwa bina filé aux andes mupanzi au mitala sikoyo apport na yo na musique congolaise ezani et là façon na yo c'est la musique na ngeze éducative banzemo na ngete ya bato et à moi pas si on a lelo ba jeune a lelo et maintenant nzembo était ya bato parce qu'on a un écriture wana de rapport na wana c'est pas moi qui ai commencé mais na zipeka lokolo ya ba papa msu basala ndeti ba papa msu ba ridia misi baté ya bato na banzembo apena bibonga be na génération lelo na ya pena te ya bato na banzembo mona banzembo lokwa ba yango na lita yana ko pesa yondeko soki ba parents bazana makoki o profiter otanga ebele to ya mokeyo nozwa mayele pona avenir na yo parce kaka mwana mobali te soki nanu akufi te kasi bakoki mpe koseka yo soki omemi vi na bujoba tala lelo sor na yo tala otyomisa générique nanga récent na oloba ozala na mbongo ozala na mpiaka ozala mokonzi to mobola pema ya nzambe tozopemela moto abangisa moninga te oyo label yo boga yo mozwi na biso babola pema ya nzambe tozopemela o moto abangisa moninga te mamanga nazoka mwa mokili yango nsomo bapaster baokufa bandimi baobika eza somo bapatron baokweya babola baonginda eza somo grâce te mositya mputu mokolo yo kufa yo yeba en fait même na générique tolinga to te arabato mais par contre so tali ba générique na biso ba jeune lelo eza na mata matisa ngana ko kita longola ngana ko matina ko latisa kangana ko formula tout ça mais bazo critiquer peut trop na générique comme si balobi yo zo ko ka générique te o na style moko ya elemba na générique au moins on est na monam ta ngam sana c'est batu musu sala on ya ko critiquer ana pe que ça bon boulot là bango te c'est leur boulot to lingeka o s'imposer caché na yonde en tout cas faut que mon taza à l'aise na boulot na boulot na ya ko sala moi je suis à l'aise soy kaba fanatique na ba sepeli ekoki soy oza fanatique na ngato sepeli tenga no sala yo boulot te ngana sala ba fanatique na nga soy kaba ba fanatique na nga ba sepeli na bango ba bika c'est bon ekoki pas sepeli te wana boulot na ya mwana faut boya faut animater ngana sande bina filé na musique congolaise ndeza bongo bino tout bao beta musique bandeko na yo ozaka pena ba ranking na bango ba ranking c'est eza moi
pas si mais pas problème après mais la on a pas problème maintenant ça n'a pas été ni ngana évoluer mutu ta va évoluer na vie attends la musique te na domaine nyos vous en avez pas problème et ça normal d'avoir problème en opé bon mais ka pende ni bon résoudre peu bon là va problème va résoudre après va problème va résoudre até après va problème sous mutu sous yemo lukela ko makambu yemo ka abangi libela pe mutu sous ba yebe bien yebi ke yeso lukele problème ko bongisa la até donc les appels na ba lukelo makambu on met tout là ba tout ya ba tout na ba lukela makambu pe na ba to nga lukela makambu mutu sous na lukele makambu ka em sunda mona nga na beta trop beta te e yangwana nga makambu na lukele yangwana na pas exemple même to tuna na pas ko ba problème nga lukela te ndeko pe o meki yango bongo ngape na tuni mutu susu azo beta te yo zo beta yangwana problème na lukele neni ya beta be comme problème omone mutu so amona ay place mo monika ke na aimer batu ba linganga bango mo naturellement problème nega neni ba linga bina file nga ba linganga te yangwana ba problème nga lukela batu mutu so amona neni na 2 ans pamba bina file so meli plus de 13 musiciens ba voiture bina file aux États-Unis tout ça maman tout bina file ça l'album na ye moko ma ramener ça ko évoluer ça succès ba problème na lukela batu yangwana mbala moka bongo comme problème na bato mais là normal oyebi batongo bon oyeba binemi no nyonso te soko ata moi 4 o yo yebi benage oui bazaka binemi na yo na bango esimbaka nango te to umeli oyo ozo ko évoluer bango bazaka ko évoluer te to umeli na bango to sala bango émission te en fait bango bazaka kuna côté baza na côté naza mutuna muna kwa na ya sala peuple musique na façon na niveau na voilà c'est tout. Bino tout bobimi na Villanova yo matili kolo kolega presque baninga nyonso pourquoi merci ndongo yo reconnaître ndongo lobby et ça peut bien ceux qui attendent absence na ngolo olo ba ngo be chaque jour na be mission et ça le bien et ça linga bien té réalité ah yo mo poye bien ngo mais oui mais on a ce que ça linga bien souné yo au lobby en obo ça libère parce que bino nde botala biso bino nde bomona biso na refanda na bina danger na super mais ceux qui aura convaincu au lobby ngote donc le lobby ngobo a convaincu au lobby bomona en plus sur intellectuel donc voilà merci nanta menina salike ngana za numéro 1 bon numéro 1 banani amakasi na ngaite na ngoya na ngaite o na bolingo na yo nzambe yango nyose komi boy. Merci beaucoup à toi et Fambe. Cédric et Fambe donc vous allez David Wembe et que ça la bien batutu au bolingara David Wembe bébé Davinel papa Tiamu né la image Eric Diogo abeda chou dangola zalaka David Wembe et que ça la bien et Fambe Cédric au chandino pena choisate kota makambango ka ndenge zalaka bina filé tokota na masolo balabala to beta masolo ezo salama na dia nde biso to lobaka na portugais to fandi beto moni bina filé okomi manke mo batu trop okomi ko finga mo batu trop problème ezani yebisanga na fingi ko finga na ko manke faut pas ça un exemple. Est-ce qu'il y a une personne je peux passer à la télé pour insulter les gens? Je sais pas. Comment on manque Fabregas? Yo lobi ko finga to zo ngana na finga. Yo lingo teka image na mabe pa bato ba otala biso. To yo bike ngala ko mo finga. C'est que yo mona ki place ngana o finga. Yo fo yebisanga nete loko boye e ya ko finga. C'est ça. To le ka bongo te. O lobi ke ozana posa ba misenyo so ba ya Fabregas ba longwa ba ya pa na yo. Po yozo mona liboso kuna ndako ezo zika ne lobaki on émission ni ya Toto Weekend ngai ndako aske ngane na bina ko benga ba musicien ya mutu bango nyoso ba ya pa na ngabo ngana na bango bon to attention eza bongo ya ko fenga pona nini bo déformer ba information yo talinga na émission ba tuninga pa Toto Weekend aujourd'hui dans 16 oyo na animateur oyo auti et pas un tel ngana répondre naza yaya na bango ceux qui bana ba monique yana baleki ba monique yana biso to ninda ndako eza pe munene to kokyo ke ndola la kuna utu pa na biso zo zika na etoye ko la pas grand frère ya mabete
eza question batuni nga na répondre est-ce que wana ya kufinga est-ce que wana ezande yo lingo lobelo nga lobaki boya akote pa nanga tu te sens à l'aise ya kozwa ba mission Fabregas ndingo lobaki so ba moni ke kune zo simbate ba yana bango pa na yo ya liboso ndako eza monene makamutu eza bien ceux qui écoutent loba mamba bongo bon je sais pas comment tous les cara ali solango ba o ba kota ki si ba kota ki ba bato ba ebi boulot. Je pense que c'est ngono ali au moins na musique ba ça ra musique ba changer copter après ba ça boulot premier ate na ngana biso ki nga sala carrière na banda carrière nga moko na za na posa ya musicien te pona sa carrière tant na longue Villanova ça l'album na nga moko grâce à nzambe na ba fanatique ya on a commis place na komelelo na tenter ya ba envier ba musicien mo pour on dirait na faible pour battre mo ba yo bakisela la force mo bité na lobité ba o nana ba bakisela la force te ba bakisela la force déjà pour to banina bango elo nanga mais na sala album na ngamoko et tout voilà donc na milinga no ngamoko na sa boulot nanga na ndengo fona na sala c'est pas que na comme tala batu na nyo faya pour sala boy pour bakisa boy to pas longo la boité mais so yimo dans la boulot na ya bien aye to joie sauf que ici na une décision na ba ki bato tout ba ou ta Villanova on joue à bango lisusu te pour éviter ba makamususu quoi éviter ba problème pour et comment qui venait ba problème était makamususu nga no ba problème ba problème nga yo ba problème te banane mutu normalement mutu solo mutu munene faut ça na ba problème so ça ba problème te c'est pour vivre était pourquoi tu as besoin na yango mamba album nanga ba muzemo nanga ba morgue ndenge zo beta tout ça ba revient ba contrat par-ci par-là hein David Wembe. Nana ba manda simbitus, nana ba mon choix, nana ba terminis, nana ba compliqué, nana ba ingratitude, nana ba morgue, nana ba revient, nana ba grâce, nana ba mon ex. Nana ka ba 17. Positionnement na minute zo ke ndenge nini. Obimsi 17 chansons. Ouais. Évolution na ngeza ndenge nini. Et bien sûr bon on te meto fande ate. So yi bon on te le 25 décembre oyo na obeta na clan du côté ce qui bon de le 14 février dans en Afrique du Sud ce qui bon mbele ba surprise msusu oh kalaming te batu ba mona mbe ba mona ngote donc album est bien ce qui bon nde ba Chevrolet ne ba fama mona ngote quoi voilà et que bien nzamba ça la grâce la fanatique ba oyo ka banzemo nanga je pense que ndo tozana yo lelo to ke no concert oyo omona o tout nanga souté ke ndeni o komba maman a eke boué nana tie nana mwasi mo alinga nga asitanga atosa ngai na comprendre ka linga nga po nana grâce ezo sala ke yaza nanga bien et on m'a tchaki on a nzembo et puis na yebisa batu nyonso na yebisa ndeti ba ornela onema de chez que ngolope na kuta na pena na maman na biso nani Jocelyne na kuta na maman na biso Jocelyne bongope et la grâce voilà ta la confondre nani maman biso Jocelyne na nani na gelo beleza. Voilà. Et que inspiration na yo. Ozwa ngonde ni. Na zo na te kande to mona kama kambuka. Ozobeta banzembo moko ezate ke loketo balola salaboye siko bato babeta ba loketo wana polo kwa des na Congo koma faut yemba nde bêtise pose à succès. Mais yo olinga rependa ba biloko wana te. Pourquoi? Pour ngai yango wana kozabi na filet biso tout okoza ndemo kati bato yo ba yembaka ben sanité ba yebi pourquoi ba yebi intérêt nango biso pe bato to pona to mango te to yebi le pourquoi to yebi be intérêt nango kese suka na masola balabala monde tie bazo comparer yo trop mikolo na Patrick Beckham selon yo mozo mona ndeni Wa réponse a bien affilé. Donc il y a Patrick Beckham a tiré à boy. Bon,
na ebite bino kuna pomoni on ndenge nini kala mingi te to ke concert okolo banini pona bana ya Mbanza Congo ba ozela o déjà avant le baba na bana Mbanza Congo na pesi no ba mission na ngai bambote sika bali na pesi chef d'orchestre na nga kumu chef Yannick ana deux voitures na ye et puis na pesi mbote na bene ma fille ana fuga na ye na pesi mbote na ba mission na nga na pesi mbote na Biki Rouge ana Toyota Lex na ye na pesi mbote na ye je t'aime ana Toyota na ye na pesi mbote na Fambiora ana ikiwa tu bakar na bangwa ndeno lo na pesi mbote na Michel na kar na ye na pesi mbote na Merveille Compa na Mitsubishi cabriolet na ye na pesi mbote na fil indien na Nissan cabriolet na ye na pesi mbote na coffrage basse na Toyota Starlet na ye na pesi mbote na ye je t'aime na Toyota na ye et voilà et puis bana Mbanza Congo tout c'est la biso c'est la biso là dans pas longtemps to que tout sapé vira to mati wana to pesi musique en tout cas bangelingeli obetara wana volinga bangelingeli fort c'est l'ambiance mutangelingeli fort de ta lokolo ti tout ça et la bosse lokolo de Tchobugana na makolo tout ça et puis na pesi mbote na ba chaire tout ya dendo babugana lokolo dendo était kamate po lokolo ya bugana ti okoma mesika batu baza oteka dendo tellement lokolo za bugana epesa s'arrêta et au moment dendo était kamate donc bazaraga patient peut-être sur le collision nous sommes mis balé pendant le terrain comme makasi si ma vie pour nous dendo était comme on appelle si mbote na on est Magelo Beleza Gauthier Kanzeko na pesi bambote belé sikali et puis FMB na pesi FMB Cisodor na pesi mbote belé Patungolo Guilhem Mondo Pentacle igwa inkeshi Pentacle ya Luanda na Papi Sakata président Sakata logique et puis ba joyeux anniversaire na Benedicia et Fambe na pesi ba joyeux anniversaire na ye na pesi mbote na Deshik Ngolo Kokoriko Ngolo et puis na pesi mbote na Dedi Makwa Patricia Makwa Loli Kasita et puis là jo muzombo la jo pesi mbote na Saddam le Brésilien sans oublier mutunangai yakati Chico na pesi opena bambote belé bana wambo tout donc bana wambo tout représentant na bino Chico représenté bino si signor en tout cas merci na délégation maître Ebende. Merci Nenge Boyo Bolongwe Luanda Boyo ko assister ngai Mitch Big Blé. Merci na présence na bino Gauthier, mon ami d'enfance en tout cas. Nzamba pambola tous ensemble. Et puis merci na CG na ngai Yves Siloulou, l'équipe Mobimba, Trésor Masia, Nayo Mo. Trésor Masia. Mande fois ça m'a bien. Nayo Mo David Wembe, Papa Mbele Abel. Maman la image na peso pe bambote. Bébé Davinel. Chacun Djunga. Chacun derrière la caméra. Bébé Davinel, il y a David Wembe. Bébé Davinel, il y a David Wembe. Allez là au fort. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble avec David Wembe, donc Bozalaka trop awa po awa makambe ezalaka nem sakabino toutes les choses qui se passent ici en Angola. Maramuto les gars na mboka oyo. Ero na ebité so bango bazapi bango ku bazate na ebité so ki bazawapi mais David Wembe na koti na relaxa bino makambutu ndenge nini bina fila ko banda ko lata bangelingeli wana betaka na do bomona yango donc e bandeli nango tina suka ti concert déroulement concert et bandeli ti suka et raté. Merci beaucoup à toi mon boss Abeda Chou d'Angola. Zalaka na David Wembe kosala bien les étoiles les Didier Champagne hein beaucoup takakotaka pas David Wembe kosala bien donc bino tout obolingaka David Wembe hein bozalaka nanga mon boss Mboshi depuis États-Unis mobala rot sinimbo
to sara musala kaka ndenge zalaka on est là on est ma Fidelix zalaka da vidéo mais kotaka masola balabala et ko sala bien donc Chico Djibril bamote belé place aux arts pourquoi pas na maître Ebende sécurité toujours na niveau benda ya Mbanza Congo donc maître Ebende azo peser pena boine pena zalaka pourquoi pas na Cherry Image donc tout zalaka et ko sala bien Arnaud Wambi, merci beaucoup de l'opportunité. Delo Beleza, pourquoi pas na Meflo Messi? Yepenaza Messi. Ya ba momi sigo. Donc vous ala kazala wana bato wala encadrer biso bena ba koto. Donc vous kotaka masola balabala bo kotaka idéologie tifu po babi maramu tout. Yangola simamiawa. On est ensemble avec vous.